Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est bien moi Benet Congolo, votre journaliste de Radias Congo Télévision et la présentatrice de l'émission À la découverte. À la découverte des Ali Bongo émission où Yoza Ponawana pour faire découvrir biso pour expliquer biso vraiment les faits sociaux. Puis les sous pour sensibiliser la population concernant certains faits sociaux. En plus de cela, chers téléspectateurs, à la découverte des Ali Bongo émission où Yoza na tina mingi penza ya ko faire découvrir ngaina bino ba réalité oyo yebite kasi c'est pasaka toujours na ville ya Kinshasa pe na ba province mususu ya RDC na yango bandeko balandi na tina kaka ya découverte lelo tozwami bongo na wenze ya mabaya oyo ezali bongo na commune ya Nchili pona toyeba lisusu ko découvrir malamu ba technique ya vente na bango na yango ko kutana na secrétaire ya marché oyo po aisa biso déroulement ya marché oyo lenge sala. Ngai kombo nanga Lodel Leo nazali secrétaire na wenza mabaya. Ok, merci papa. Loko lozali secrétaire na kati ya wenza mabaya. Bandeko bazolanda biso balingi bayeba wenza na biso ya mabaya oyo etambolaka lolenge nini. Bon, biso na wenze oyo toteka d'abord mabaya, toteka ba triplex, toteka ba ciment. Donc mabaya c'est-à-dire ba qualité nyonso mabaya oza nango posa na wenze na biso omona ngo tozala na ba planche donc tozala na ba chevron tozala na ba latte ba maison pe ba triplex yango wana donc article nyonso oyo etangami ya bois ozoluka na wenzo omona ngo. Procédure na bino ya vente esalamaka lolenge nini? Ah bon, merci. Biso na wenze wa mabaya d'abord tous en ba vendeur propre bango bakolo mabaya. En plus tous appelle ba commissionnaire. C'est-à-dire commissionnaire à cause là yaza na marchandise té mais à cause na client aina client a pesi prix na e. Par exemple na ote ka chevron tam sous 7000 francs. Ya ko ya acheter chevron na e 9000. Client soit pesi mbongo ya récupérer ba likolo wana donc c'est-à-dire bénéfice au bakami likolo par rapport à prix on a otekela donc tout évolue. Merci papa. Bandeko wa toti kolanda bongo secrétaire ya marché siko peto ke nikolanda ba vendeur pe ba vendeuse be ba na ko isa biso pe vente yango esala makalo lenge nini tolanda. Maman, bonjour. Okoko yebisa biso kombo na yo pe musala na yo eza nini a na kati ya wenza mabaya tomoni? Nga kombo na ngai Claudine Tondo. Naza vendeuse ya mabaya na wenza na biso. Ok, merci maman. Koya na biso awa nesika o eza bobele to yeba kaka ba avantage pe ba désavantage oyo bokutana na yango na vente na bino ya mabaya. Oui, comme avantage na biso na mabaya oyo ezali ke tant oteka tozo mbongo totangisa na bana bazotanga na kati ya tozo totangisa bana na kati ya mbongo oyo biso moko pe tozole na kati ya mbongo oyo seke mbongo eza mbongo ezo sunga biso mingi oleke nga mama na fana ndako na zelaka papa aya na poko pesinga papa kozwa tu kompa kozwa te nga mama na teki na ndako tolie kaka na mbongo oyo ya mabaya seke mbongo oyo ezo sunga biso makasi vraiment des avantages makasi mbongo oyo ezo sunga biso pe tozo sunga ba papa na kati mabota na ba o bazozanga biso mama tozo sunga na mwa mike oso bakaya bana okuti pe papa na musala zwi kayete biso zwi bakaya bana tozo futa pe ba minerval kaka na mbongo oyo c'est mbongo ezo sunga biso na kati mabota makasi vraiment des avantages ya musala oyo vraiment na kala mbongo oyo ezalaki na batu mingi te c'est que ba wenzezaki mingi te vraiment na kati to na contre oyo eza des avantages to okutana na mbongo oyo eza ke ba wenze komi ebele po normalement biso na mabaya to profita anelanga c'est que nelanga batu bazotonga biso to mona bakilia bazo somba mingi batapoto mona ke bazoya bayaka mingi nelanga kotonga mais na minute wenzeza ya kobeba po muta ko nani osombela nani biso lo to komba teki donc muta osombela mutu azate ba wenza mabaya ekomi partout tozoteka lisunde tozali koteka te
baménisier bakoma kokende baizini kosomba mabaya baménisier biso ozali kotekela donc tellement que batimbela bakoma kosomba na mabaya na baizine tokoma kozanga bato akotekela donc nde toza boye vraiment libaya pour le moment eza sous na succès te mabaya ekoma kovanda tokoma kokuta na baménisier na baizine baosomba mabaya c'est biso pande toza boye toteki na donne timelango toteki na biso te toteki te donc eza vraiment des avantages tokuta nango bato bakoma oteka mabaya ebele donc wenze penza ya kobeba par rapport à ndenge vraiment libaya ezalelaki liboso kombo na eza Hippolyte qui a radio le stadio naza vendeur de bois na marché bois Bitabe bon en même temps pe na commissionnaire pour ça pe ba commission donc ça veut dire que tout vendeur de bois pe azane pe commissionnaire parce que ce qu'on kutani na marché monko que peut-être ba bloc wana songolo azana ngote aza obligé à dire pas mutu mususu mais de toutes les façons soit que zabisika mususu pe falinga pe asola créer pour bénéficier peut-être à moi quelque chose wana za ba réalité à marché et puisque ça ba moyen na to bik la stratégie na biso marché OK ko biso biso ba commissionnaire donc procédure ya commission ça la maralolenge ni bon procédure ya commission ezaka lokola masolo entre ngande mutu na du marché na bisika na négocier pour na biloko. Je peux donner un exemple que tous ça la marché peut-être par exemple chevron to madrier chevron par exemple na 7000 francs bon là on a quoi que négocier quelque part non na za chevron mais au pesanga peut-être na 6500 ou bien 6000 de façon que ngana la 500 ou bien 1000 pour na 4 wana pe tant que tu rappelles ba client même un peu les menuisiers soit les génies ça rappelle pour ça peut aller donc voilà et ben on partout presque dans tous les marchés donc c'est ça oui bandeko wanto oti kolanda bongo moko ya ba commissionnaire asili kotalisa biso olenge nini na ngambo na bango vente esalamaka na yango toyebi ete wenza mabaya tolingi toyeba vraiment malamu mingi libaya eutaka wapi pe ba différentes sortes ya mabaya na yango tosolaki na vendeur moko o ayebaki ko expliquer biso malamu source ya libaya pe ba différentes sortes na yango tolanda ngi o expliquer biso libaya moko importance na yango merci maman oyo eza madrier 5-10 oyo ezali to tiaka yango na charpente avant kobeta tol liboso to tiaka yango moto alandaka ye 5 carré ezali kolo pona kobeta tol yango 5 carré yango na se izo kolanda siko oyo 7 carré bandako mosusu to tiaka na 7 carré pona libaya po ye vanda obeti pe tol anisatu oyo ezali coffrage planche to tiaka yango na couler béton tant que na béton va y couler béton après bâtir ceinture là côté telemi on a mis ça tout ça na triplex pour na mettre plafond na likolo après triplex tu tia pas là tu wana ilanda likolo pour triplex et vendre bien tout ça na mabaya sorte ming o isa planche de rive pour mailler côté au timo panzi pa beti planche de rive wana maizo kota izo kita sinon mabaya nyonso sorte nyonso oyo eza 5-10 yango la 5-10 tuza na ngwawa sorte nyonso ya mabaya tuza na ngwawa kasi na suki wa kolanda bongo déroulement ya marché ya mabaya toti koyeba bongo ba différentes sortes ya mabaya oyo na kombo ya ba chevron ba madrier lolenge na ebi ete esika ezomi bino bipai wapi obozo na biso ba mboke belé na ba France na ba Belgique ba mboke belé partout bosili vraiment kozwa mayele ya malamu to pe ko découvrir eloko o peut-être bosili ki na koyeba te bosili koyeba lolenge nini wenze ya mabaya etambolaka lolenge nini vont esalamaka na ngambo wana bosili koyeba bongo pe importance ya libaya mabaya ezali wana mpona kosunga biso mabaya ezali wana mpona kotonga bandaku kosala ba meuble nango wana bandeko balandi tapesi bino merci mingi pena olengi bozaki ebele mpona kolanda émission na biso tokombongo na suka ya émission na biso bambote na nga na kopesa yango epai ya monsieur Wabason kuna na Belgique napesi bambote ebele napesi pe bambote na nga mingi epai ya monsieur John nabosani pete mon coordonnateur bambote ebele mais respect napesi bambote ebele bambote na nga pe lisusu na ndeko azalaki na nsima ya caméra Bruno Kongolo
bambote pe lisusu ebele na équipe mobimba ya Dias Congo Télévision wana bandeko tokutani bongo na mbala ya nsima mpo na numero mosusu. Au revoir.